avant midi et jeudi 12 mars aux alentours, il y a permanence, il y a UDPS, parti présidentiel, entre 10e et 11e rue Lumete. Mbutu butu ezalaki ya kosakanate, ba combattant bazalaki ko potambang na basens nyoso, pona kokima mbuma, oyo ezalaki ko beta net na film veut dire masasi na ba gaz lacrymogène. Ezalaki net tournage de film, mais réalité, bonsoir. Cause ya trouble oyo et paralysé qui limitait les lois ezalaki ba combattant oyo ba bengaka force de progrès ba yaki kotombo ke la pe côté le secrétaire général ya UDPS mwana mboka Augustin Kabuya oyo selo bango azopesa bango possibilité ya kokutana na mokonzi ya mboka te po ba solola na ye po bazomona clarté babunaki depuis banebele po bakoka kozwa pouvoir lelo bazwi yango kasi balobi bango baza ko se retrouver te lutte na bango ekomi kobima neti pamba biso ti to sala bo biso to bo président na biso te to bo ifati te par rapport à makambo na biso ba force du progrès ndenge so kendel yango to sala bo peut-être bato ya tie po bazwa makambo na biso batala kango ba osala ngo na ba mafia wa sansi moko boya yeba te yango lokole to sengi ti ba lingo kutanisa biso na président te yango to revendiquer pour président tango yoke loko a comprendre que non bana na baza na pota asola na bango bazwa ba vie na bango obiso to bundela to mbogi na pona secrétaire général na parti na biso parce que ndaza do ina charge ya makambu na biso eza ba structure tout ya UDPS. Bondi melanga ke lelo na limete ezalaki kaka système ya tout la mwisi ya zaza pe système ya coucher poko kima babali ya la police oyo ezalaki ko disperser bango pe ko betama ya bagaz lacrymogène bo simba ke général Sylvano Kasongo ayaki simana yango ko kutana na secrétaire général ya UDPS et longo na iba solola ki pona ko luka ko mettre en place ba mesures sécuritaires ya makasi pona ko éviter ba trouble ya boye esa le malisusu po selon Augustin Kabuya ba jeune oyo basalaki mobulu bazalaki intoxiqué et pas ba ennemi ya kimia ya mboka oyo baza kokosa bango na ba intox ya ba emploi to pe ba misala to bandi ke kimia kozonga na UDPS parti présidentiel pona kopesa image ya malamu ya parti monene oyo e mena lutte moko noble awa na ba RDC ti mokolo ya lelo.